Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chu, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Na balandi nyonso ya vie du public ezanga bongo mosali na bino na kombo ya Frida Ngondo la Spartacus de la presse congolaise mwasi ya mokuse mwasi ya mbeji matama tomate dafo ko bakisaka ngo dona sepela ne nzamba sala nga boye nde na zande na zali na pesi ba mbote na ngai pa ya boss na ngai Didier Masuki mobala mandefu a Pembe motema ya Anita Lelo Anita Lelo vrai chérie na kata Lyon motema ya boss nanga na pisi mote na ngai epa ya 520 pixels Edwige Vic Apocalypse botaka nde na obima tandongalisa matama donc c'est grâce na ye ya Apocalypse nde bozomona nga boye na pesi bavovo na nga nyonso bambote baonoso balinganga o basepelaka na nga nde nazali donc na pesi bino mbota trop nalingaka bino mingi babivita Japan na Suisse béton yanga ndeko Adelar Lukao babi yonde fin batu nyonso balingaka nga napesi bino mbote bandeko na ngai kande nayebisaka bino na vie du public bokola na mission ya ndenge na ndenge ya conseil sujet musique nyonso bokozongo na kati ya chaîne na bino lelo bandeko na ngai zana lisolo ya mwana mwasi moko na mobali na ye donc epesa pasi mingi na motema pasi mwana mobali azolela mwasi na ye na fandi babengi nga ke non tanti Frida ndeka vie du public etalama nango ntina Kinshasa tanti Frida tona problème yango nini bobetelanga lisolo soit biso ezala mingi tobengisaka nde bakolo makambo na plateau bango babi te esimba te tozala wana esimba te taka bilongi yango eyebani mwa esa bien te na osepela mpe mingi kotanga mpe kombo na biso te ngabi wi totanga kombo so mokolo likambo ye moko alingi nde totangi kombo so alobi te keno totanga kombo te totanga te oyo te yobetango kaka babetenga mpe lisolo mama papa toboyi te bana biso basi bazalaka na baninga ya basi eza na tontine moko X na mobali na ye bavanda na bolingo na bango bien basali 2 ans love kande ezalaka love à chaque fois mobali azalaka na posa ya osala mbongo na mwasi na ye mwasi na tiaka bakala baosala na bango nyonso esengaka basala soko mika na moment oyo mobali fala pénétrer ou soit asaka elo moboye mwasi fa tiakala mwasi ka fa boya finalement ezalaka nini olinga kosala nanga te o te ngana ova to coucher il faut bala ngai so balinga te esimba te na bible epekisama tant olinganaki est-ce que na monde lelo na Kinshasa ya lelo basi abo bazala kaka biso pe mbali to apesi na confiance na bino te tika na découvrir yo libanda avant na bala yo na yo bala o boye na bi ba capacité na ote na mbeto comportement oui eza bien makamso eza bien mais na mbeto na yebi ndenge ozalaka te donc nde tozana libanda boye na osepela mingi to banda yango pe libanda moi ça subi jamais na osala ngo jamais osala na kanda boye ni nango biso ko to banda le bona ndenge bien mais siko komo tombokela ngo makasi d'ailleurs kutu ki mobali ngo pezala na nini nango ezala na open le côté siko ni nango zokanga makanga manga boye na lingi nanga te
soki mobali asengi ka mwasi na ekomi na point wana mwasi fasilika akosilika na baniveau mo basiliki mobali akoka sukoloba te tout atelemi ake na saki na ye aobeta une semaine amonana na mobali te oh mobali akomobenga bandeko na ye lokola na famille no bayebi ete akomobenga bandeko ya mwasi te tala boye te likambo ekomeli mena okomprendre te ndeko na bino alingi nini nga nalingaki mingi nga aza mposa na bala ye bomekana kosola ne oh ata tosololi na ye awalingo oyebisa biso likambo elekele te awalingo oyebisa biso te keno ozokende sukuna te mpo ani tala tonton nani azoluka yo mpa na biso alobaka na ye te tonton o te bomekana kosola na ye bandeko bameke mpe kosolisa bango bakutani place mobe balie bameli bamoyoke non bolingo pene ezongi après 2 semaines 3e semaine mobali akomosa kuna kobanga na osala ndenge nini mpena mpo na mwasi na nga nzani nalingi ye nake koluka tiele nabeta savon oyo bajeune ya Kinshasa babenga yango masavuko do nakota na vie ya masavuko eza mpe mabe pekisami na bible nana mosi na nga moko me mosi na nga obo opesa nga ata no na bali ete me nazala na posa na bali posa na comportement bien me azoboya na oyeba te eza nini abimaka na papa bango na butu abimaka na bandeko na mibali ou bien abimaka na banoko na ye aza na mari de nuit mobali akomi kose pose baquestion na ndenge moko ya liboma bakomi ti na niveau ya okende pa badokter o te na ndenge mabe te nga linga na ngango te naokoka na nga kaka te nazalaka so olobi eloko na fo motema epanza na nga fo nakima kaka okima ndeni docteur ameke mpe kosola na bango le mosusu matana nukuna tosala basala baexamen nini yango esalaka oyokaka nini mpasi nayebi na nga te me nakoka kaka te basalisele baexamen batouche banini mais docteur abake non azane bien makambo nyonso eza normal siko nini esimbaka te bake na église église moko monene na mboka oyo moto totanga kombo nango se te mpo tosala yango publicité so alingi asololi bake na église wana monene bakoti baprière basambeli bagene banini ye mwasi ayokaka kaka posa ya kozala na mobali ne te ti jour mosusu bakendaka fete bake fete ka nde ezalaka bameli balie basema nyonso comme siko mpo bazonga 1h 2h bafuti chambre mwasi azopesa mobali nde condition soki olingi nalala na yo tikanga nalala na bilamba ata na sukoli tikanga nalala na bilamba na ngai mpe kosimba nga te so omoni moye tofuteli nga moko yolali na réception bon nayebi ke no kotana olingaka no te soki mpe ezalaka te nayebi te yeba ntina na memo na église mpo totala soki ezalaka ntina memo na hôpital totala soki ozalaka na bor yango masanga naza na nga nango ebona suba ndeni na regla ndeni naza na nga nango me kosimba nga kaka te soki olala pembela nga te nga na otya motu boye otya motu boye mpoka tozala bien obala nzimi bacondition nyonso wana balali na bango mpe na ntongo mpe babimi na bango eyoleka mobali siko akomi mpe mwa kolemba moke na mutu na posa boye moko akomoke koluka bato mosusu bafille mosusu akanaki te na vie mais malgré to osala eloko mo alingi mutu wana te mais azwi juste kaka mpo kushana na fille wana conscience esala ye keno nalingi mwana bato ya mwasi te natika ye mais siko nana mwasi na nga nalinga mingi apimelaka ngai siko na osala ndenge nini jour mosusu bavandi ka nde ezalaka bala bengisi ye bakende na restaurant mo ya bien bake bafandi basololi mwa mobala wabimisa ma ya misu mwa mobala walela olela nini abi te nalingaka yo oyebi degre nga nalingelaka yo nayebi te no nalinga mwasi bongo te tobeti no 2 ans 3e année yango tookende naosala tout nakangisa mbongo mpa na bino bamona ngai mais siko nayebi te
nasali yo nini osala mwa pacte mona bato te yebisanga zwanga na minute o camarade na yo yaya na yo papa na yo yebisanga vérité so yebisinga vérité ya makambo o peut-être osala to osalaka nakoki osunga yo na okoko boyo pete poza mwasonga na lingi mwasa fanza bibon nabomeli mpe mingi nakangi motema mpe mingi namoni lelo fona biso vérité mobala bi ok naozela vérité nga lobi bana na botama nazala na camarade nanga moboye mpe nazala na eti lelo oyebi ye mpe to tokola ne tobandosa baje ya papa na mama trop ane mpe ka mwa mwasi tosa baje ya papa na mama ntango siko tokola topusa na mabele komo nete bima biso baje na tobanda osala yango kaka so toteli filme toke tomeka ngo tomeka tosala bacaresse omo pena ke noyoka pena bien oh siko moninga na nga wana abande koyebisanga kaka tokontinue biso kaka kosala yango ezala kitoko apetema tobandi na bomwana ya baje ya papa na mama malgré tout moninga na nga mwa mwasi me na ndo oyoka mpe kaka bien ata mosape banda kotala yango te mata likolo osanti ke nooyoka bien moko boye ti tozokola na yango tozokola ekoma na niveau moko nakomo réglé tana komo réglé kaka ye moninga na nga na ye asombelanga babande hygiénique asombelanga basous-vêtements asala o nyonso mwa mobala asalaka mpona mwa mwasi mais ayebisanga ke non na camarade na ye alinganga mingi na motema yango asalaka nyonso o mpo nga nazala l'aise donc nga mpo na nga nayebi ke no bolingo nde ezalaka bongo na baya mibali te na mwana mwasi kaka mpe à chaque fois bande koyebisanga komeka te soki mobali abengi yo na nzela fo kima soko mona oyoka te ozolanda obamba ye mabanga songa naza nano beta ye oyoki azalaki moninga na nga mais azalaki mwa mokolo koleka nga tema na bande mpe kokola bandenge mwa banzoto minene donc nayebi mpe telo nesalaki no moninga na nga azalaka donc pemei na nga makasi tovandaka nayokokisa 16 ans 17 ans bolingo mpe naso namoni ete na kolala te tosololaka bien na ba WhatsApp donc bolingo aoya na ndako mama okataka moninga na ngai otala nga ayino otala nga ayo otala nde bolingo na ye soki ayi directement yaka na chambre surtout akoti na chambre mona memelinga bagato banini tosa pena bolingo pena ko ezalaka no bolingo tosa amour ndenge esengelaka ntango asala yanga amour wana asimbaka ni eloko o bougie o pena plastique o nde bamisu basala ba aubergine olatisi yango préservatif o nini obitabe te aitilisaka kaka misapi na ye siko faso osala misapi wana mwa mwasi nazobetela mobali nini solo faso bando osala misapi ne wana don na ndamona yango eleki soki tosilisi omwa epesalanga na mesanaki nango ekomaki gu kitoko nayokoma na age moko bapara na nga bakoma na bandeko na nga yongo etomona mobali na o te yo ozalaka yo ozomona mona ya biso o te so bangi bandolobaka makambo wana so moninga naza na nyati na likolo to bandeko bakende komeka te moni bamibali so bimi na bango baozokisa esala pasi eske nga ntango nasalaka o eske oyokaa pasi esala pasi moni beni na bango ezala ata monene akor oza vierge ntango olingi ekota ekozokisa yo en plus okozwa zemi pepe ke so ozwi zemi mabe so ozwi zemi mabe ozwa mpe na sida donc omeka te à chaque fois moninga na nga banda koyebisa nga bongo nanda mona bongo nde yango nde ke no bato bavivaka o nga nde tosalaka yango nde vrai amour naozwa sida mpa na ye te aopesa nga zemi te aosala nga mabe te mais na bana mibali
bana mibali bashokaka bana basi me ngai na muninga nao na muninga no mwa mwasi jamais nakoki kosala yo pasi jamais nakoko lukelo ko moko oyo ko blesser yo po na yebi motema oyo nga pe naza nango mais mo mobali soko sala mabe tala tete ke no omona mabe wana ya mona kaka bon olekisa ngonde bambe baza so akuta nsona muta sengo par dessus les sili azongeli pe suwana mais nga na kokate nga na ozo bien ozala l'aise tindo yebisaka ngai to coucher na yo maloba mwa sene zongela nga ti lelo yo soki nga no to sali ba caresse mam no so wana soko mina kota ya osala mona kimaka so na kimi na kei na kenda luka ne muninga na nga wana so na kena lukie to sali makamna biso na fundio pa na ye ayebisanga kaka moni na pekisaka oyo karate esala pasi so simba nini na ine ezala oyo ezala munene esala pasi kolinga te ozwa sida ti lelo so tosali no bobe ekena moni yango osala bobe mpuna kimio na ke kuna na sali yango a chaque fois benga ngai so naza na yo so naza na ye na oyambala ngai yo me na bando yambo na ondosola no ndenge na olinga te yebake no na osola na yo en tout cas na lingaki makasi pe na lingaki makasi mais yo ba liboso pe na kutana mo mbali motema na nge beta na lingi na nga pe yo me na ba niveau na ne na okokate na ebite suko na osala ndenge nini do 5 ans na ebisa yo 5 ans na ebisa yo po yimo kanum toza oza décision mais ba ke no na lingaka yo est-ce que okovanda na nga na ba condition na nga to o changer na mwasi mais nga pe na lingi na nga yo mais yepe so nzamba sungi na kotika na nga yepo lwa na tire zande nga na yo na ye esimba te to tika lobota te to salelo moko te mwa mobali kama mwasi ebisi bongo asanti nze ba sopeli mai na nzoto ayoki nzoto malili aibisi seke basanso mwasi azala nango basasation mpona mwana mobali mpano ezala te mpano eza ya kokufa mpo oyoka bien pena biloko wana ezongelo tokende église babandela osambelela yo mpo ya liboso tokendaka bongo api soki mpe badokter oyo explike bango abito nazala pembe nosantana nasantaka eloko te eloko te seke eza makambo kene tokende hôpital to tokende église abisiko so tosali yango maintenant naomonaka moninga na ngana na okweya na nga kaka abi me liboso fo tobengana na camarade no abi tenga mpe na okoka na nga te sans ye na okoka te sans ye na okoka te mobala atali baproposition nyonso apesi mwasi na ye copine na ye wana ameki moko komplike ye mais mobala azaka na bolingo ne malgré tout ayebisinga so okuti mwasi wana aza na kindoki soko olingi ye osunga ye baosambele kindoki esila pourquoi pas mwasi na nga avivaka na lesbienne carrément ye pa komi lesbienne ko devant nga ayoka eloko te mais so moninga ni mwa mwasi asimi ayoka makambo na nzoto mais ya lingi ye mobali mwasi mpe aosentir bolingo ayebi te bandeko na bino boza libanda mboka susi batina la perle rare Adelar Lukao papa na biso wana posa lisungi na bino lisungi ya mbongo te me ya conseil motema neza pa mwa mwasi wana mwa mwasi wana na comportement ya malamu oye moka linga mwasi za nango alingaka mwasi mpe alingake makasi niyo sesenga mwasi sala na ye me kotona na sala te mais comme makamne musumo mwasi sala et c'est pesa ke makasi do banda ko love atika lokuta na jamais na mona mwasi bongo Raoul Nzita jamais atika lokuta na mwasi sala bongo yango azosenga aboya ye to a convaincre kaka kene na église a kene pe sur l'hôpital po balobi pe la malade baswanya yango ana posa vie na bino ana posa ba conseil bino na commentaire asa na posa na yango en tout cas bandeko na nga bo finga te eza makambo ekomela bato
Moi mwasi na pe ayebi na ete ya koli na ye bongo yebi ke vrai amour yango na ndosa na muninga na ye mobali pe kotoyo asape na posa ya mwasi na ye. Donc na on sepela mingi bo pesa tous les deux côtés conseil. Oui bato kofinga bazanga na bango ka te ka ndezalaka. En tout cas na on sepela mingi bazana posa lisungi na bino. Mwasi za posa lisungi mobali za posa lisungi. Idée ba pesi ona basalela ngoto basalela ngote. Est-ce que moi ça continue to konzimate ce qui moi ça konzimate carrément baboyana to asala ndenge ni. En tout cas merci mingi na bato so bazolanda biso. Merci mingi to comme na suka émission na biso kande na ebsaka bino bo benga na numéro nanga ono so zape na posa conseil o mona ke na okoma na été na commentaire a benginga na za na numéro na bango na laksa bango to na kotindela bango ba voice na bino atindela bango na WhatsApp na bango quoi. En tout cas to comme na suka émission na biso oh nyonso ko sepela vraiment pour finga te na part na nga moko pe na part na nga tant que Frida mwana mwasi to boy na biso te ba sentiment na yo okola nango okola bongo amour ya kosala na mwana mobali oyebi yango te mais na tant motema ne tuti banda ko linga yo lingaka te mais na tant motema no pe tuti c'est que ye wana ne nzamba tinda po na yo soki ko linga ye wi bo lingana na bino po yango nde eza o nzamba koma mwasi fa bala na muninga ne mobali mwasi obala na jamais na mwana mwasi wi to koma omona ngo e koma na ngo basi ba bala na mibali ba bala na bazo adopter pe bana et comment on met tantine au singa na yo mais qu'un peu forcé mais qu'un peu forcé sola na muninga na wana keno pesa nga pe na chance na meka na moi si fona bota na sa pe foyer nanga moni momo sana soka tiki yo libre o meka pe kozala musika na ye et ça là bien donc quand mutema no poste tout à rapport na moi mobali wana donc on a ko wi saka mona mwasi na yango wana Luka elongi pe ya nzambe ke ne pe docteur pas ba docteur nde mobali no azo proposer et ça nango mabete bien sûr moni ke simba nango te luko botata obotata 2-3 so moni ke simba kate o katira la sozongeli ba vina yo bon pour batu misusu kozana moninga ne moi c'est ça avec à l'aise donc faut à la l'aise na makamno sozo sala moi na mobali pe kota moi mobali so komoni ke mwasi azolinga na ete ko forcer te omoni ko forcer esimba te otiki basi baza talebele olinga kaka okuta pena o lemso alekiye okuta pena o alekiye bosa pe foyer na bino mena bi keza na mo passe donc participation nanga yango wana ba ope bazali banda o baksa bino o amoni ke non nde na lobby bo esali passe donc bo limbisa nga bo teninga rigueur te on est à salon Frida la tomate moi ça mabundi apesi ya vina ye en tout cas to comme na suka émission na biso kane na isa na linga bino mingi na lela bino trop na ba o balinga nga na ba o balinga nga te menga na linga bino na linga bino bo sana te kane na bisa bino bon continuer ka ko s'abonner massivement na vie du public chaîne na bino ya makambo ba biche na makambo chaîne ça là que non to bombi en tout cas na pesi yo mbote mingi na ba merci pas 520 pixels apocalypse ba bitu bo mona fudo ba kitoko ba nini ezande grâce na ye on nous sommes en posa numéro na ye benga kaka na numéro na ngana oza numéro ya poka mo ba matanga banini auzala wana ba kala mingi pété oui kala mingi pété anniversaire le 23 novembre donc ça la biso bien bo bengi ba miso basali ba vidéo et ça la biso bien moi iloko mo pe amuke pona ko melata ibino mo boye bikaka
nasepeli mingi napesi bato nyonso balinganga mbote en tout cas bye bye mon boss Didier Masuki merci mingi kozala pembeni na yo donc esalinga grande quoi motema Anita lelo bye bye aimer notre réalisateur donc musala kaka bye tokutani balasima bye. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et Zolandama.